Très chers amis de Congo France, bonjour et bonsoir. Merci encore Nanenge Bozo Talabiso à travers cette émission Actualité à la Une, présentée par M. Dipumba. Torosola Lelo Makambu Oyo, très chers amis téléspectateurs, et sur les Kalakat Sambo Kalabiso Congo. Dauphin, il y a Joseph Kabila, et Zanani. Les États-Unis, ils ont exigé Joseph Kabila à passer dans 4 médias à l'Obaké, à se représenter. Dans Kati, il y a l'élection présidentielle. Oh, normalement, il fait ça en 2018. Oh. États-Unis, ils ont exigé Joseph Kabila qui va arrêter dans Makamuna Bango. Il y a un vote électronique. Il y a une machine à voter. Au biso tosobe une machine à tricher. États-Unis, et c'est Joseph Kabila peut qui liste et proposa qui est dauphin. Na kati il y a liste wana. Et c'est là qu'il a comme Moïse Katumbi. Oh, Joseph Kabila a ça obligé à contacter Moïse Katumbi plus vite que possible pour na abimisa un dauphin. C'est ça les problèmes. Les États-Unis encore, dans le Bayango, ils ont signé à Joseph Kabila et organisé une élection, installé Moutumoko, Joseph Kabila a installé Moutumoko, il a sa confiance. Après Bango, valider la Bango élection parce que l'élection là et que ça les mains, Congolais va voter en gros. Joseph Kabila lelo a ça que s'inquiéter makasi, pourquoi parce qu'il dit que soki batuana balongo lié na élection oyekoleka, ça veut dire que à sa passation des pouvoirs bakolandela na ba crime nyonso tout oya sali. Alors, na catalyste et ça comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, boyebi, c'est un grand commerçant, ex-gouverneur. Ya Katanga, lelo, na kata munoko nae, alobi, akokoma président de la République. Moïse Katumbi, ça n'a contact belé, boyebi, a préparé déjà coup oyo. Na Joseph Kabila, yebi mini solo laki. Nini que s'est passé pour les lois comme opposant à Joseph Kabila. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Joseph Kabila depuis longtemps. Toujours continuer réflexion, très chers amis téléspectateurs. Et alors, Joseph Kabila qui est dans Zambie. Dans Zambie, il y a autre kinde, a routi okutanana président oya Zambie. Ba sololi, ba information, ba source, ba komi ko informer biso que Joseph Kabila ba kutanaki na Moïse Katumbi. Boyebi tote que sabino que nous la kati ya Zambie, Joseph Kabila saki accident. Et rata quitté, ba kufaki. Alors, de passage ya Kabila na kati ya Zambie, ndenge tozi ba source que basola ki na Moïse Katumbi, basola ki nini. Selon ndenge ba source auto suit, ezake ba américain ba poli dauphin na bango oyo ba proposer Joseph Kabila na kati ya liste wa PCA eza na Moïse Katumbi. Yende ba américain bazo soutenir parce que si ba sololi masolo ya kati ba sololi déjà ba avantage na ba désavantage nyon surtout oyo ekosalema lelo Moïse Katumbi aza déjà prêt ya kosonga yango baza ko insister que a respecter ba accord. L'exilé politique, nous surtout au Bassa, en dehors, à l'extérieur du pays, il y a la République démocratique du Congo, Bazonga. Prisonniers, nous surtout au Bakarami, affaires politiques, Babima. Il y a un moutou éco apaiser un peu la situation sur Makambu Oyo, sur les Kanakats Sambo au Congo. Alors, Nini Oyo Moïse Katumbi Basololi, na Joseph Kabila. Joseph Kabila a banga kapé liwa. Joseph Kabila a protégé à Yevi. Joseph Kabila, lelo, a toujours que va protéger, va bien naïe, et puis va protéger naïe moko. Et lors basololi, et ça, Moïse Katumbi a assuré que a protéger ce qui ce pays est bien ici. Moïse Katumbi a assuré sécurité naïe, va bien naïe, na famille naïe. Joseph Kabila a besoin de vivre longtemps. Il y a beaucoup qui Moïse Katumbi na monongonaya le bara toujours que non Kabila a tika pouvoir na malembe a comme un sénateur à vie
Voilà place balle et sobeta bayango wana. Yango boyoka qui très cher amis téléspectateurs. Comme quoi na Davos na amis téléspectateurs que Paul Kagame azoluka asala tout très cher amis téléspectateurs. Ya koluka mutu oyo ako protéger ba intérêt ya ye Paul Kagame oyo isa na kati ya Congo. Ako protéger ba intérêt ya Joseph Kabila na famille na ye. Ako protéger ba intérêt ya ba Rwandais oyo baza na kati ya Kinshasa na RDC neti ba Roberwa ba Bisengimana. Et puis ako protéger ba intérêt ya ba occidentaux ya ba américains. Ya ngwana très cher ami téléspectateurs na kati ya liste oyo niki ale apesaki nani Joseph Kabila ezalaki déliste liste liboso ezalaki par rapport ya ba crime ba criminel oyo baso sala makampu na kati ya Kasai oyo ba bumi ba mama na biso na kati wana Bosha baza na kati Clément Kanko aza na kati nani la mère Mende aza na kati et puis na bato belé oyo Angleterre a aussi sanctionné oyo a saisir très cher ami téléspectateurs ba mbongo na bango ya compte boki Grande-Bretagne a aussi sanctionné ba mbongo ya bato wana ba la mère Mende bato belé o basali ba crime na kati ya mbongo na biso Congo très cher ami téléspectateurs très cher ami téléspectateurs. Donc il faut koyeba yango affaire ya Moïse Katumbi et ça makambu ya solo lelo Joseph Kabila aza na pression makasi et loko bazo senga a quitté pouvoir na malembe ba osengi mettre fois quitter pouvoir na malembe lelo azo banga azo luka place nini oyo akoboma mbongo oyo aza nango na pas na mapampex ba yebi ke mbongo oyo ya famille ya Kabila ba yebi yango akoboma mbongo wapi na Tanzanie mbongo banque en Tanzanie ezara juste ba étiquette mais mbongo et bon mamarane awa na kati ya Europe mbongo oyo ezara na kati ya Zambie ezala ba étiquette ezala mbongo oyo ezoboma toujours na kati ya Angleterre eza difficile lelo pour Joseph Kabila a décidé a pour na dauphin na ye lelo tomonaki toyokaki même au dauphin na ye ezali leki na ye nani lekina mobali wana azobanga parce que boyebi mbongo o bazui eza mbongo moko ya facilité basi mbongo moko oyo ya vite fait ya rapide azobanga de telle façon que Zoé Kabila azobanga de telle façon que mbongo azui à côté de takata politique pour à perdre même Jeannette Kabila azobanga comme présidente. Donc Joseph Kabila a yebi li mutu oya koyiko ponate ba soupçon ebimaki comme quoi pona nani l'homme en cravate rouge ex-ministre Oboyebi très cher ami téléspectateur. Alors difficulté za makasi ya Joseph Kabila pression oazo soi na 2018 oyo soki a organisé ba élection te je vous dis que bako assassiné ye parce que ba fuite wana eza déjà sur place. Ce qui a yoki ta sali tête dure qui ninga so kotsa ba Rwandais a kotsa ba Rwandais pour na bango ba jouer chance ya ko récupérer moko na biso pour bango ba jouer chance ndenge ba toi Afdel ba jouer chance de là ba comment ko diriger moko na biso. C'est très important ya ko yeba yango parce que mboka na biso eza na problème makasi bito ba boso la ndangai oyo lelo bozo soutenir Joseph Kabila boye bake eloko na eloko ezana suka na yango suka Joseph Kabila yango ezo monana ke asili sikoyo parce que na ndenge ya légitimité azana ngote na ndenge ya légalité azana yangote il est illégitime il est illégal il fonctionne na tête dure institution mon côté où ils ont permettre ay ba ko diriger na kati mboka wana na basaki sur ba accord et ça respecter té yango ba osenga Joseph Kabila a respecter ba accord azongisa Moïse Katumbi
Parce que Moïse Katumbi y a un choix, il y a un américain. C'est ça, très cher ami téléspectateur. Alors, bandeko nangai, tous à la vigilance. Toute la barrière na batu oyo balingi ba s'encaparer na mboka na biso. Tous à la trop vigilant, trop vigilant. Le cardinal Mosengo a télémi. Vous voyez, cardinal Mosengo depuis époque Mobutu, depuis la conférence nationale souveraine. Vous voyez bien, très cher ami téléspectateur, comment est-ce que a dirigé la conférence Wana na kata palais du peuple. Je m'en souviens encore parce que j'étais encore à Kinshasa. Vous allez comprendre. Donc merci beaucoup. En tout cas, la bino batbola ngai Mosengo, cardinal Mosengo, a été pasteur na biso. Makambo azoloba, ce que ça pour intérêt à peuple congolais, ce que ça pour intérêt à sauver le peuple congolais, à saler yango. C'est très important. Alors, net moni a même 5 ans, a commis qu'on s'est lamenté par rapport à la situation politique où il s'est dans le Congo. À répondre même, même IDPS, parce que IDPS, c'est un système où il y a 50-50. Il y a la population qui a marche, et ça, 50 il y a IDPS, 50 il y a catholique. Est-ce que la minute où tu as besoin de 50-50? Na minute où tout ça na besoin congolais où est capable de faire pour l'intérêt en boka à ça yango. Ce n'est pas dit que yo lokola au sali mingi defo beta tolo. Ça là pour l'intérêt en boka na yo, intérêt général. C'est ce que nous les Congolais tous en a besoin na yango. Toi na besoin que tout le monde a 50 bato IDPS, 50 bato opposition, 50 bato nini. Maintenant 50 personnes et ça tout ça tout ensemble, tout ça comme une seule personne, nous les Congolais, tout ça a besoin, tout boto la mboka na biso na maboko ya Uganda, na maboko ya Rwanda, na maboko ya Tanzanie, na maboko ya Zimbabwe. Merci beaucoup, Moulana Kinga Ebele, les réflexion ngai, Moïse Katumbi a choix ya ba américain. Botia on a mitu na bino. Aza choix ya ba américain. Mais ceux qui pas choix ya ba congolais, beaucoup commenter que Moïse Katumbi a choix ya ba congolais. Mais quant à moi, Didi Dipumba, boye baké, va changer kaka pion, va on s'appelle kaka pion moussous. Parce que quant à Moïse Katumbi yeba, tactique ni na rosala, pona ba congolais, ba lingae. Parce que ndenge ça, ba décider au ba installaka, ba président, ba ronde ba décider, ba décider pour la Moïse Katumbi. Donc Joseph Kabila vinae et commis, et ça toujours en danger. Parce que si bato ebele ba royo kele mawate, alors il faut yeba pe que plan ya ba rwandais et ça nini pour la mboka na biso, c'est pour bazwa bakata mboka na biso. Mais na ndenge to yebeli ba congolais, c'est impossible. Malgré bato baso trahir biso, mais ba rolonga raté. Parce que na yebi ki ba prière ya ba maman, ba prière na bino, ils ont sauvé mboka na biso. C'est Didi Dipumba. Petite réflexion, on a sali par rapport à Moïse Katumbi, ndenge bakutana ki na Davos, voilà, na Suisse. Et ça est rapona Paul Kagame a compris que yenda za ki choix ba américain. Lelo, l'information zobima que bakutana Joseph Kabila na Zambie. Joseph Kabila zo luka nani oyo ako protéger ye. Merci beaucoup, bon ça va bien. C'est monsieur Didi Dipumba, merci à Binamino surtout Boranaï Bisso. Merci à Miss Prince à Lyon Gaz na Gaz. Merci à JB Wamenga Studio M Jonathan. Et merci aussi à Chimchima Mokonza Baluba.